Ndazalina esengo ya kopesa bino basango na bino olokuta lingala bolingaka mingi babengi ngonga ibeti ya mokolo ya mercredi 12 octobre 2022 simwa mwa tango mokende bozwi ba detail nyoso. Tofongola basango na bino na politique pona koloba été cérémonie ya déploiement ya ba candidature ya ba société oyo e manifester intérêt na yango pona appel d'offres ya 3 blocs gazeuses ya Gradin ya Lac Kivu et Salemaki mokolo ya mercredi 12 octobre 2022 na Salon Congo na Grand Hôtel na commune ya Gombe na présence ya ministre ya hydrocarbures Didier Boudimbu. Bolanda commentaire. Nous avons assisté ce jour au déploiement des prix des candidatures des sociétés ayant manifesté leur intérêt pour les blocs gaziers du Graben du lac Kivu. Permettez-moi, premièrement, d'exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, appelé affectueusement Béton. Et aussi les membres de notre gouvernement qui soutiennent et accompagnent ce processus des appels d'offres, dont le seul objectif principal est de valoriser nos ressources en hydrocarbures en vue du développement économique et social de notre population. Deuxièmement, je remercie les sociétés qui ont manifesté leur intérêt pour les 3 blocs gaziers du Graben du lac Kivu. Soyez très rassurés que notre processus des appels d'offres demeure public, transparent, impartial et concurrentiel en vue d'aboutir à des partenariats gagnant-gagnant dans l'intérêt de toutes les parties. Les chances sont donc accordées à toutes les sociétés et aucun acte de corruption ne sera toléré. Mesdames et messieurs, l'exploitation de gaz méthane contenu dans les eaux du lac Kivu, lequel représente un risque permanent d'une catastrophe naturelle, est une exigence sécuritaire pour la population congolaise vivant dans le voisinage direct du lac d'une part, et d'autre part, une réponse aux besoins énergétiques des 2 grandes provinces de notre pays, à savoir le Nord et le Sud Kivu. C'est pourquoi nous avons prévu, dès la fin de la phase de présélection, pour les 3 blocs gaziers, à notifier le plus rapidement possible les sociétés qui seront présélectionnées à venir retirer les cahiers de charges pour la soumission de leurs offres techniques et financières. S'agissant de la phase sélection, la commission ad hoc en charge des appels d'offres, que je tiens à féliciter, créée au sein de mon ministère, travaille avec diligence pour parvenir à la signature des contrats de partage de production d'ici la fin de ce mois d'octobre 2022. Enfin, nous encourageons par cette occasion les sociétés ou consortiums à rejoindre le processus des appels d'offres par la manifestation de leur intérêt pour les 27 blocs pétroliers et dont le dépôt des candidatures se poursuit jusqu'au 29 janvier 2023. Mwandambo ya ba députés nationaux membres ya Union Sacrée de la Nation ba utibongo ko déposer mokolo ya mercredi 12 octobre 2022 na bureau ya Assemblée nationale motion de défiance contre ministre et transport voie de communication pe désenclavement Chéribin Okende wapi bafundi kozala incompétent amateurisme pe bozangi vision na kati ya entreprise publique tope ya l'État Bolanda. Plus de 60 députés ndeba taki mokoloto na motion de défiance contre ministre et transport Chéribin Okende. Bongo koma mercredi 12 octobre 2022, délégation ya ba députés nationaux ba kendaki ko déposer yango na bureau ya Assemblée nationale. D'après ba signataire ya motion, bazali ko reprocher ministre na bambeba ebele na exercice ya ba fonction na ye. Ba condition nyonso ezalaki respecté. Sur 50 signatures oyo ezali exigé, bango ba signaki plus de 60. Na bobimi na bango ba betisaki ngonga boye. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, M. Chéribin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. Ngonga Ibeti.
Tokoba na basango ya politique pour koloba été ba député nationaux membre ya Union Sacrée mingi penza ya espace Grand Katanga ba salaki déclaration mokolo ya mardi 11 octobre 2022 liboso ya palais du peuple wapi batalishi soutien na bango et pa ya tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bolanda. Nous, députés nationaux de l'Union Sacrée de l'espace Grand Katanga, à savoir au Katanga, au Lomami, Lualaba et Tanganyika, réunis ce jour en vue de statuer sur la situation politique, sécuritaire et sociale dans notre pays, la République démocratique du Congo. Déterminés à exprimer notre point de vue, chaque fois que nécessaire, sur les questions d'actualité qui intéressent notre pays. Soucieux du bien-être de nos populations et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, faisons la déclaration suivante. 1. Réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée de la nation et notre soutien à son initiateur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 2. Adhérons au processus électoral en cours et prenons l'engagement de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la magistrature suprême en 2023. 3. Soutenons le président de la République, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise pour les efforts consentis, tant sur les plans militaires que diplomatiques, en vue de ramener la paix mise en mal par le Rwanda et son complice le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. 4. Saluons avec joie, doublé de fierté d'appartenir à la République démocratique du Congo, le discours prononcé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune des Nations Unies lors du 77e sommet. 5. Exprimons notre soutien au président de la République et au gouvernement central. 6. Félicitons le gouvernement central pour les exploits dans la mobilisation historique des recettes nationales à travers les régimes financiers, spécialement la Direction générale des impôts, gage du financement et développement national par nos ressources propres. Nangamo Mosusu Esengeli Bosimba était Patrick Congolo Royal, secrétaire général, il y a parti politique Aigle du Congo pour le développement à Bétissingonga Kolandi Samana déclaration, il y a 40 députés nationaux membres de l'Union Sacrée Mingi Penza, il y a espace Grand Katanga oyo bazungu kanu ya soutenir mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na micro ya Patrick Lusala Bolanda. Eza likambo ya sincérité na likambo ya démocratie na kati ya ba parti politique na biso. Tango ndeko Moïse Katumbi andimi kokota na kati ya Union Sacrée tango awutaki na kokimisama na Congo po ndeko ya Rwanda kolandela etango azongi na Congo tango mokonzi mboka oyo parti de peuple azwi bokonzi ya kota ina Union Sacrée kolandana na volonté na yemo koti kolandana pe na volonté ya ba député na bato mosusu bazaki na ye na kati ya ensemble soki lelo ekomi kolongwa na kati ya Union Sacrée démocratie esengi ete bozonga na baye bapesaki ondingisa kokota na kati ya Union Sacrée mais tomonaki bongo moi mingi ndeko Moïse Katumbi sans ko déclarer que na bimi me makambo nyonso bande kosala elakisa ike alongwaki ne na Union Sacrée depuis quand azalaka na kati ya ba réunion ya Union Sacrée te maloba na ye oyo aza koloba eza kosa eti moto aza na pouvoir te me moto aza na opposition chauve-souris efutaka te ndeko oyo aza mokonzi bolengetenge oyo aza mokonzi na kati ya ensemble ye moko alobaki eke bango baza na kati ya opposition yango moni bongo badepute balobi ete totikala sincère po toliaki na pouvoir tozwi misala na pouvoir to continue na pouvoir wana tosala nde malamu ete peuple a se retrouver po évaluation au peuple akopesa soki bike rouge soki bike bleu ekozala mpe na ndeko Moïse Katumbi na kati oye mpe aliaki bokonzi ya Union Sacrée yango badepute balobi ete eza malamu te tosala escroquerie politique tolie
mais na suka tobima po tozala comptable te ya bilan ya union sacrée yango moni bandeko wana badini mpo na nga na koloba ete démocratie ezala kotangisama na kati ya baparti politique na kati ya baekole bana bazala na ide wana ke parfois badécision mosusu esengaka omona bandeko na yo mpo na décision wana okozwa eengage bino nyonso yango bandeko wana balingi yango mpo na nga ezali sincérité bamanifeste yango baboyi kozala na manque ya sincérité et puis badéfendre démocratie mpo ete bango baparticipaki te na décision oyo ezwamaki quand bien même kezalaki officiel te ya kobima mpo ndeko Moïse Katumbi soko bandi malamu makambo aza kosala exercice ya moto aza na kati ya union sacrée te. Tokobana basango na biso pona koloba ete Prince Epenge communicateur ya Lamuka a betisingo kolandisa mana passation de pouvoir oyo esalemaki mokolo ya mardi 11 octobre 2022 na Faden House mingi penza na kati ya coalition Lamuka wapi Adolphe Mozito apesi bongo pouvoir epai ya Martin Fayulu Madidi na présence ya ba secrétaire généraux Mibale Bolana bana ya Congo banso bana ya Lamuka banso esengeli bayeba ete coalition Lamuka oyo elongaki maponomi ya 2018 oyo epesaki mokonzi na Congo oyo abenge kombo na ye Martin Fayulu tout va bien. Mokolo mwa mardi oyo le 11 octobre 2022 tosalaki remise et reprise na kati ya Lamuka. Coordonnateur sortant président à nouvelle Adolphe Mozito a sali 6 mois na ye a komi na suka ya mandat atikaki ngwende ya Lamuka bâton de commandement na maboko ya commandant du peuple Martin Fayulu pona mandat na ye ya sika ya 6 mois. Remise et reprise esalamaki lobby na siège ya nouvel élan ya Adolphe Mozito na Gombe. Tozalaki biso banso bana ya Lamuka la bandeko ya SID, la bandeko ya ADD Congo, la bandeko ya Nouvel Élan, bandeko ya professeur Kalele, ya Jean-Félix Senga, ya ndeko Mulaja, ya Lisanga biso banso to yalaki na siège ya Nouvel Élan. Communiqué ya présidio meto procès verbal yango yo na loboko na ngai awa. Tolobaki ete conformément à l'article 5 ya convention ya Lamuka ya présidio ya Lamuka mokolo mwa mardi topesi mandat na mwana mboka Martin Fayulu. Tolobete la coalition Lamuka est une plateforme de résistance. Biso to yali opposition républicaine était. Tolobete Lamuka tokobunda bitumba na mandat oyo Martin Fayulu azui ya sika oyo boye 1 pour na ete to exiger libération ya Bunagana. 2 to exiger kimia ezonga na kwa mutu. Ya misato to marché pour na koloba ete biloko ya kolia e matitalo to marché pour na ko dénoncer kimoyibi en falanga. Na basango ya sécurité esengeli bosimba ete élément moko ya la police ya ville ya Goma na province ya Nord Kivu auti koboma elenge chauffeur mokolo ya mardi 11 octobre 2022 na tango bouclage ya ba véhicule automoteur e bandaki ko salema na tina ko maximiser ba recette mingi penza na province ya Nord Kivu Bolanda. Deuxième journée à bouclage ya ba véhicule automobile oyo ezalaki lancé et pas ya gouverneur militaire ya Nord Kivu na tina ko maximiser ba recette na Goma esukaki mabe makasi wapi na tango bouclage esalemaki élément moko ya la police a betaki jeune chauffeur moko masasi simoma tango mokende akufaki yango epesaki botomboki na population Buyo Kangonga. Lelo monsieur gouverneur Ndima ayena ba bouclage na ye na ville de Goma pomba ba mituka ba motare sikona ba kambiste kutuna opérateur économique ba futa pako ya lecta toboite mais tozana état de guerre mission oyo ayaki nango awa na mboka na biso Goma dia na kimia ba milulu esila na mboka na biso Nord Kivu yango nde aye pona kosilisa bitumba wana yango nde tolobi trop c'est trop tolobi na ba opérateur économique na ba mituka ya ba privé na kutu na ba mituka oyo ya ba taxi na ba motar
bafuta pako ya leta te po toza na état de toza na état de guerre o makambo ndima yaki nango eza kotia kimia na mboka na biso ya Congo ama na Nord Kivu. Tosengi na mokolo mboka Félix Tshisekedi Kilombo alongola état de siège oyo po makambo bayaki po basala aduka ekomi makasi koleka bango nde il fallait bazonga place bautaki na oyo bouclage soki gouverneur asangi ndenge ya koleve yango biso tokokende na balabala tokomobilize ba motard tokomobilize ba chauffeur ya mabis tokomobilize ba opérateur économique bakota na balabala to revendiquer droit na biso po tokomi kokufa neti banya Ngonga Ibeti. Kaka na basango état de sécurité et Sangeli Bosimba était correspondant na biso na etuka ya Beni na province ya Nord Kivu Jina Ivo wa Paluku azangate ko betsa ngonga na nzela ya alo kolamisa makaka incident oyo ekomelaki elenge chauffeur wapi policier moko abetaki masasi na tango ya bouclage ya ba véhicule automoteur pour ko maximiser ba recette pe lisusu azangate ko lobela situation sécuritaire pe changement oyo esalemi na armée ya Ekolo Congo démocratique Bolanda. Lobi na Goma motambwisa mutuka betamaki masasi na pulusu ba pulusu ena na ba mapinga ena ya RDC batiamaki na Nord de Kivu to na Goma na gouverneur Constant Ndima po basala recouvrement forcé ya ba taxe pona ko zongisa mbongo na pako ya leta esalemaki lokola bapulusu na mapinga bazalaki kotrake penza bayi rebel na Nord de Kivu eloko oyo batu ya société civile bazondima to bazondima ngote na oyo population mobimba ya Nord de Kivu balingaki batia makasi pona kozwa pako ya leta me ebaluki ekomi ya koboma bato bandimi yango atapamba te yango nde lobi esalemaki na Beni Butembo batu bakangaki ba porte na bango bisika nyonso eloko moko te esalemaki te balobi ti bakokoba na grève ina ti bakonzi ya mboka bayoka bayeba nini eloko bakosala pona penza kotalela makambo ya pako ya leta oyo ekomi na Nord de Kivu lokola penza Yesu na ekulusu balingi bamona nanu kimia liboso ya kosenga bapako tozoyebisa na bino ete ke na Bunagana batu bazonyo kwama oyo babengaka na lopoto droit de l'homme ezosalema te sino pamba te barebele ina ya M23 ba oyo bazokokisaka la mingi te 5 à 6 mois bazonyo kola bilenge mibali bilenge basi balingi penza bakotisa bango na mapinga na bango mwa makasi yango société civile ya kote ina ezopamela makasi na bakonzi ya region mobimba ya Siergel na mokonzi ya mboka atalela likambo yango malamu sino pamba te Bunagana ekosalema lokola penza pays mususu to oyo ekolakisa ndenge nini balkanisation esalemi kuna na soutien ya Rwanda na Uganda pona ba nomination oyo mokonzi ya mboka zosala lokola na armée oyo mokonzi général Kishosho akotaki wana balingi asalela bagrade na yeteme asalela nde mutu atala na armée ba infiltré atala bao balia kambongo pamba atala bao yope bazo apuye ba rebelle na Beni Butembo Bunagana azongisa bango na prison bazo ndimakete bamoni na banomination ina ebele ya bakongolais bamoni baoyo basuspectaka bango lokola barwandete na zamwa bino Jina Ivo Paluku kouta Beni Canal Kin Ngonga Ebeti. Nabasango Mususu et Sangeli Bosimba était général Silvano Kasongo, commissaire provincial et à la police. Il y a vu province ya Kinshasa, il y a salaki présentation, il y a élément moko ya la police na kombo ya Saddam Wonda oyo abetaki kuluna lisasi na Mumbele na commune ya Limete ye azali penza na bomo yi kolandisama mais formation ya lukuta oyo ezali kotambola na ba réseaux sociaux ete ba kuluna ba bomie pona kozala revanche Bolanda.
ezali lokuta information oyo ezali kotambola na ba réseaux sociaux ete bakulu na babomi policier na kombo ya Saddam Wonda oyo abetaki kuluna moko lisasi na lokolo pona ko neutraliser ye na Mombele na commune ya Limete. Sima ya bouclage oyo esalemaki na Mombele na commune ya Limete emonisamaki ete nyonso oyo elobamaki na ba réseaux sociaux ezali lokuta. Ye moko numéro 1 ya la police ya ville province ya Kinshasa, commissaire provincial général Sivano Kasongo a présenté qui est liboso ya ba élément ya la police pe population. Boyo Kangonga. Donc présenter pas bien de façon que voilà un exemple, c'est un bon policier. Exemple la malade au secret collectif. Il y a ma de tout type. Barimère, Rwanda, Barimère. C'est là qui n'a rien pour mon aide de façon que donc quand c'est Barimère, il va de mission. Donc alors, à la policier, à 5% à malade, donc présenter pas banir la bango, à mon aide. Il y a un neutralisation qui neutralisé, c'est ça neutralisé. On a un exemple là. Exemple à Saddam. Koulouna neutralisé et est dans l'action. Regardez. On neutralisé. Est-ce que Bakangi? Est-ce que Koufi? Koulouna comment ça va? Bango de Koba Kimba, Batika Moussala. Ngonga Ebeti. Directeur général AI à Caisse nationale de sécurité sociale SNCS na Mokuse auti koyamba mokolo ya mercredi 12 octobre 2022 na bureau na ya mosala délégation ya ba diplomate tunisien oyo bazala ki conduit na ambassadeur ya Tunisie na ekolo Congo démocratique basolola ki na makambo ebele bolanda commentaire ya Letupérasi Masiela. L'homme de bonne gouvernance, Dr Jean-Simon Foutikiakou, directeur général AI à Caisse nationale de sécurité sociale SNCS na Mokuse, ayambaki na bureau na ya Mosala, oyo ezomi na 4e niveau ya bâtiment administratif ya SNCS na commune ya Gombe. Ambassadeur ya École Tunisie na République démocratique du Congo, oyo pe azalaki accompagné na ba diplomate tunisien. Wapi délégation tunisienne bayaki nanu ko féliciter l'homme de bonne gouvernance Dr Jean-Simon Foutikiakou na mosala kitoko azali ko sala pona kotombola misala ya SNCS. Pe lisusu bayaki kotikela DGAI ya SNCS invitation na ye pour nous participer à des travaux à salon tuniso-congolais sur la santé oyo ekosalema na sanza ya novembre ezali koya peli susu bazali kosenga collaboration moko ya malunga kati na SNCS ya École Congo démocratique pe SNCS ya École Tunisie. Boyo Kangonga. La visite de cet entretien, c'est de l'inviter pour prendre part en tant qu'invité d'honneur aussi donc à notre première édition du salon tuniso-congolais sur la santé, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, donc qui aura lieu au Musée national de la RDC du 8 au 10 novembre prochain. Bien sûr, je suis là pour développer une coopération sud-sud qui est très chère pour nos deux pays. Donc, et voilà, donc je viens d'avoir la confirmation de Monsieur le DG pour qu'il soit avec nous. La thématique dont il a été question nous intéresse. Nous avons suffisamment de structures médicales, mais aussi dans le cadre du régime général de sécurité sociale, nous avons l'aspect action sanitaire et sociale. Voilà pourquoi nous sommes appelés à répondre à sa demande, c'est-à-dire nous invitant à participer activement au salon qui va être organisé du 8 au 10 novembre au Musée national, comme il a pu le dire. Il souhaiterait même que nous puissions intervenir en rapport avec la sécurité sociale, ce qui va être fait. Il a aussi bien voulu que, étant représentant de son pays, voir dans quelle mesure nos caisses peuvent collaborer. Ngonga Ibeti. Merci. Na basanga mususu esengeli bosimba ete Maotwene président ya ONG
Congo de l'espoir oyo ezali na kati ya parti politique ACP ya Mwanambuka Jantiningo Bilambaka abetingonga sima ya enterrement ya honorable Mwabitumba Marie oyo azalaki cadre bonene na kati ya parti na bango wapi pesi bango pasi makasi kubungisa cadre ya bongo azalaki na micro ya Alabamba Boyokai. Quand on fait la camarade de Moulin et la maman, une dame brave, forte, au garder à bon souvenir, il y a ma casse, il y a des souvenirs, il y a regardé, il y a ces derniers temps, il faut dire qu'il y a 4 sièges en plastique. La siège d'addition est ACP. Oh, peut-être, et bien, là, ça allait en côté. Et comme ça, les gens qui ont monté aux animés, la bonne volonté, aux anadons et aux Rokaba. Alors, ceux qui ont la cour, citez moi mon Kiwana. Et bon, pas me faire citer combien. Alors, pour la vie, ça, les gars, ma casse, on perd au cadre de Molaye. Vraiment, tout ça, ma tanga, vraiment, ma tanga, oh, il y a évité comment construire. Et tout ça, c'est encore dans Zambie, il y a mon pour la vie, sur le bibo, et bateau, il y a Bissala Malamu, ça m'a accompagné. Dès que moi, je suis malade, je accompagné de la Souka. Merci beaucoup. Vraiment, de souhaiter bon. Tozali na communiqué kouta na Caisse nationale de sécurité sociale CNSS na Mukuse Bolanda. Communiqué de presse CNSS numéro 73/2022. Le secrétariat du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les cadres et agents de la CNSS, les assureurs sociaux ainsi que l'opinion publique que M. Jean-Simon Foutikiakou, directeur général AI, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mesure de suspension de ses fonctions, telle que relayée par une certaine presse en ligne malveillante. Les personnels de la CNSS est donc invité à vaquer normalement à ses tâches professionnels, particulièrement à cette période préparatoire au paiement des prestations sociales du 3e trimestre 2022 au bénéfice des prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale. Fait à Kinshasa, le 12 octobre 2022, l'assistant principal du DGAI, José Diabungoudi Kalukembi, directeur. Toteki place na page promotionnelle soko lingi biloko na yo eyeba na tope musala oyo salaka eyeba na benga na numero yango ngai beti Bolanda. Bakomaka mokumbi mutuka tope chauffeur na moto makasi te esengeli nde koyekola liboso mpona koyeba théorie nsima nde okoleka na pratique mpona yango esika se moko ya sur mpona koyeba kokumba na talo moke mpe na emo ya pamba ezali bongo auto-école style awa bacondition nyonso ezali réuni salle de cours climatisée professeur qualifié oyo akolakisa bino théorie bongo mpona pratique mituka ezali approprié mpona koyekola kokumba wapi na molakisi na moyekoli bango mibale bazali na pedale kimambangu ndeko na auto-école style oyo ezwami na boulevard du 30 juin na complexe Mwananteba en face ya police ya circulation routière PCR na Bokuse entre BCDC et Grande Poste. Formation complète 4 semaines ya pamba 10 jours ya théorie kobanda lundi ti samedi pe 2 semaines ya pratique 1 heure par jour. Formation accélérée 2 semaines ya pamba boyo kangonga. Formation na biso accélérée wana ezo dépendre na disponibilité ya moto okopesa biso horaire na yo biso tokosala programme par rapport ya horaire na yo. Bona ba entreprise auto-école style abazali pe kosala recyclage ya ba chauffeur perfectionnement ya kokumba test ya recyclage test ya embauche to pe test avant bozo ba chauffeur na mosala test ya sélection sniff système code de la route formation particulière bona koyekola kokumba malamu ndeko pona auto-école style kobosana te na boulevard du 30 juin en face ya PCR entre Grande Poste PBCDC. Bosa lokola ngai nebe kokumba te mais na commune auto-école style awa l'espace ya 1 mois donc 4 semaines na kokumba pe na bimina nzela sans problème. Boti kamilimo ya vie la kisangai na kosomba 1 litre. Au côté auto-école te okozwa pe permis de conduire te. Ndenge état de droit esengi ngonga ebeti.
wanenga na zwini ngisa ya kusukisa basango na binu soki bosepela ki bozongisa matondo ebele na Patrick Lusala oyo azalaki na sima ya kamera. Montage ya Tedi Angwana, regie esimamaki na maboko ya Samson Ilunga. Tika kimia kolonzambe eumela na mabota na binu pe boko bakana kulandaka manaka ya Canal King Television Télé Vérité.